Bonjour les belles dames, j'espère que vous la bouquez bien, c'est plutôt bien, donc voilà. On a l'homme comme ça la mbisi na ngate na sokola ki ngote parce que nous qui vraiment fatigué on a lambi na lié to comment qui fatigué ko tangisa bana ko tia bango na mbetu ko bonzo uniforme na bango na mona ki na fatigué ça n'est même pas suki na nga comme mona ki suki na nga na tia ki même pas couleur. Et na bien que nous avons couleur na tongo quand nous dans la vidéo pour ça là donc tu couleur na tongo pour ça sur la vraiment périquité donc nous avons couleur sur que couleur en bimi bien la salle on sur que couleur en bimi bien té na ko la tana périque mbisi na ngape na sokola ngo lelo na sokola ngo na pourquoi donc on a mai na bonson lelo na pourquoi tu na sur ça ba vidéo donc voilà na ko ça nous comment la chaka couleur na suki na nga donc suki na nga na peigner en haut on pas que suki na nga colis ça fait déjà 4 semaines ou 5 semaines comme ça que na katisuki je pense oui donc voilà et colis vraiment et ça qui vraiment vaut vraiment donc on a la scène j'ai couleur mon sel là c'est ça et na ko mixer en haut na kata couleur na biso na bato ba éviter comment eyaka ça vient comme ça toi na huile yo tchana suki et tozali na oyo ezali poussière oyo ya ngone to tchana kati ya crème oyo pona esala ke suki na biso e comme couleur o tolingi et tozana oyo ezali conditioner treatment oza conditioner treatment et tozana oyo ezali crème gel hair color gel pour cheveux couleur donc o babi gel pour cheveux couleur na ko mélanger biloko na biso donc toi na oyo quand la développe pendant fongolango oyo ezali couleur o eza couleur oyo ko sala vraiment que couleur na biso et pop donc ça na kota 5 non mélanger des couleurs oyo non tchon na kati na chibagan eza important ya ko chibagan pour to bien sur maboko na biso te pour mélanger en haut il faut vraiment bien mélanger. Comme une couleur comme ça, couleur à mauve, regardez, comme une couleur à mauve. Pour ça la biso couleur au bomoni, na mélanger des au nakati, na tche ezali gel pour cheveux colorés et na tche high boost, yeza high lift booster. Donc na mélanger on mi balé au nakati awa, et on que c'est biso couleur au comme ça. Et là na kokata muto, yes. La kati mutu parce que nous avons pakola na suki na kati déjà baga donc voilà et donc on a awa pakola na suki nous avons massé très bien on a le béate parce que là vraiment solo massé très bien na suki pour que elle soit partout na suki couleur nanga comme ça et soit on a mis je sais pas pourquoi nga mulangi moko boye na sala lango 3 fois na mutu donc on sala comme ça après 3 semaines on que couleur nanga et lembi na tia encore couleur ou donc on sala lango 3 fois na mutu nanga parce que suki nanga eza mikuse et ko taka vraiment couleur mingité de là on a sala kana ozon sur na box nango et na tia ngo na storage là c'est bana ba ko daraté parce que ça pour ça mon simba ngote donc voilà. Donc comme ça c'est bon et donc on installe la seconde on la 30 minutes avant qu'il y ait chocolat soupe nanga et donc on la gant on a la chasser nanga na mutu et donc on tient cap nanga ya salle de bain likolo. Donc comme ça, ndé na kozala pendant 30 minutes après na keko sokola suki na nga na shampoing et na kocha o ezali condition oyo
condition oyo et non c'est la shampoing oyo ezali ya mauve pour na kobimisa couleur nanga makasi après na saleli condition oyo après tango suki nanga ko kauka na kotia oyo ezali huile oyo eye na kati vraiment simple ndinga sala la couleur nanga na ndaku wana posa ko kende na salon te donc pour na sikoyo na ko kende na ko vanda ko lukelo ko lia et na kozongela bien ton suki na ngai et kozala ke et sokwami on est suivi à tout à l'heure peace. Ok les belles dames, là d'ailleurs que nous sommes dans suki na nga ebimi nazaki moi occupé na ndo sala blog anda coupe na ndo sala vidéo na nga na ndo cha audio na vidéo mususu Kelly c'est la muki donc voilà et n'a pas mis la couleur n'a pendant 45 minutes 50 minutes comme ça parce que nous avons été occupé et on a que le mot là chasser dans gang là t'es hey ce qui n'est comme une couleur nini n'a pas mis la caméra pour mon nango ce qui n'a est comme une couleur oh quand vous avez mon blonde comme ça I don't know donc vous avez une couleur makasi n'a évité ce qui est là pour son ngai afin couleur o M so lingango parce que couleur on a checké les bossos avec couleur ya marron M ça va non c'est plein nango vous matez mais M ça linga couleur comme ça n'a checké nos commentaires là c'est ce que M ça c'est plein nango on check commentaire là c'est ce qui yes ou non mais je pense que M ça c'est plein non parce que M ça linga la couleur à blonde comme ça mais I don't know les belles dames bon mon yango comment couleur en haut c'est comme ça. Donc voilà, on a notre balon éponge, notre crème nanga et tout, dans ce collier en gros ça fait comme ça. Bon mon comment pour nous est-ce qu'on a coaché maquillage là là sans maquillage, non on a coaché maquillage pendant sa vidéo. Ça vie maman là là bande pas la moni suki nangai modèle et bima qui blanche ma belle la bangi dans le vie est-ce que suki o eko simbanga to eko simbanga te mais je pense que ça va. What do you think? Je pense que ça va. Non, et qu'il y a pour ça. Bon, il sera non, et qu'il y a pour ça. C'est trop clair. Mais je pense que ça va. Mais c'est trop clair là. C'est clair. Surtout ici, vraiment, quand même, il y a clair, ma casse après tiki. Ici même, ça va. Je pense que parce qu'on a oumi ici, on va personne a oumi ici, on a comme un pembe, bon, moni. Ah, on a comme un pembe. Si nous tesons ça qui n'ont pas de couleur, oyo, vous allez focus out. Si vous avez une couleur haut comme ça, mais tellement qu'il y a un ici, c'est comme une pembe, mais c'est comme ça et ça a fait trop clair. Mais si vous avez un commentaire, c'est au moins ce qui comment. Non, là, ça nous peut en maquillage avec maquillage, ce qui est bien. Mais bon, il y a un maquillage tout le temps. Nataka maquillage tout ça qui lance la vidéo, tout ça qui lance bima, mais pas tout le temps on a comme ça. So morning on a élongé comme ça, pas tout le temps on a maquillage. Mais on a fait nous avec maquillage comme ceux qui n'habillent sur yo et comme ça là. La probabilité que les belles qui sont maquillées. Bisous. Ok ma belle, là na sali maquillage nanga donc l'illuminabiso et comme ça, là ceux qui n'habillent couleur à sika. Bon moni comment, tu qui dans un commentaire na c'est yes. You okay? Yeah. Good. Bon mon suki na biso koma na maquillage totier elongi sali koma et simbi na suki et simbi na elongi et you know bon mon suki koma avec maquillage comme ça donc on a permis là tu vraiment maquillage mais encore vraiment simple comme baby que suki nanga ils ont déjà trop de couleurs le quoi suki nanga la couleur à makasi moi là tu na misu nanga la couleur à makasi mikolo et comme ça la tête la couleur encore vraiment nude parce que ceux qui sont qui ont couleur à makasi c'est mieux au tia maquillage mais que ça nude maquillage mais que ça monde na tête parce que au tia maquillage mais que ça monde na sa couleur à makasi et que ça la vraiment sous qui n'ont qui to côté c'est ça qui dans la tia maquillage n'a comme ça vraiment simple mais je avec là que j'aime bien là on laisse à Kélicia ça c'est ce que laisse à Kélicia na tia na chambre pour qu'il y a ça là ba vidéo na ngai OK donc voilà j'aime bien. Donc pour la vlog notre store quand on a to paiement yeah like it. I think it look nice with my skin. Can you say okay? Yeah. You want to say hello to my video? Yeah. Okay, come up. Say hello. Say hello. I don't brosse nanga maquillage, j'ai pas besoin de ça la maquillage. Say hello. How are you, Kélicia Sophia? Are you okay? You look like your mommy and your daddy. I love you. Where's Kylian and Kiara? Kiki. Call Kylian. Kélicia. Call Kylian.
Call Kiara. Kiara. Call Kiara. No, you don't want to? You don't want to talk about your condo being like Killian and Kiara? Killian and Kiara. Ayo kasoni. Déjà, on a fait la kepe suki comme bomoni. Yes. Thank you. Déjà, on a fait la kepe suki et on kanga suki bientôt. What do you want? Sweet? No, you're going to eat. No sweet today. Donc, alors, bah, mimi, c'est la kelly, c'est le kakolia. On a à tout à l'heure. Peace. Voilà ma belle, wana sisi kosala ba video nanga nazalaki nango na poko na esko kosala bambisi na lati baga nanga quand na la kesibino et là na tia bambisi nanga na lavabo bisika oyo na kosokola mbisi nanga quand ba pesa kinga toliki la rose sokola mbisi na yo na savon na linyoka, OK? Donc voilà, wana nazu éponge nanga na sokolela kabasani eza ya sika, donc voilà na tie savon eza mbala liboso ki na sokola mbisi akokauka comme ça na savon mbala liboso nazoyebisa bino et ezaki vraiment conseil moko vraiment malamu o bapesa kinga kena sala. Donc voilà, wana nazo sokola mbisi nanga mbisi ozalaki na mafuta moko ya salite na nteso bapakola ka mbisi yango na Congo bapakola yango ba mafuta là je ne sais pas mais ezaki mafuta moko fallait ebima bokomona nde mai na biso kokoma salite. Donc tongo sokoli mbisi na yo na savon comme ça na linyoka na yo komona vraiment que mbisi na yo eteli ekomi propre. Donc voilà, c'est comme ça que ngana sala kimbis nangai après ko sokolango kombo moni ndenge engali engengi na kozwango na kochango na nzungu enzungu na kocha mai pour que edenga ke na chambis nanga na ba mai bobi ke mbisi nanga na chango na mai te, donc il faut na vandisa ngo na mai. Donc là nazo sala zoni kangolo nanga kombozo mona nazo ni kango na savon na très bien dans la serre vraiment que poso nango eteli. Donc nga mingi na zaki so na sala mbisi nanga na boka ka ba poso, mais ma belle banda na komi konika mbisi comme ça na boka esusu poso vraiment te kaka mukie me ebele susu te. Donc bokomona nde mbisi nanga vraiment ko sala ma vraiment be bokomona nde mai komi salite, donc mbisi ezalaka vraiment salite et mutoko bakela rose na kolia savon okolia savon te parce que tango oko passer mbisi na yo okomona ki ba savon nyonso kolongwa. Donc voilà, c'est comme ça que ngai na sala ki mbisi nanga et na ko conseiller pe muto alingaka mbisi asala mbisi na comme ça. Donc voilà, après wana na kolongola mitu ya mbisi nanga avant que na tika ngona mai pour que non tu connais mai pour evimba quoi. Donc voilà, mais na longola mitu nanga na chona mai na mitu te na longola mitu ba mso balera mitu ouais mais nga vraiment mitu pardon on l'était pour na miku. Donc voilà, après na ko rinçant comme mbisi nanga et na ko chance ko mai ozali mai ya propre o na ko tikela mbisi nanga pour que mbisi evimba. Ok ma belle, après l'obinango na tongo na lamuki comme d'habitude bana baki classe et na biki na bongisa bambisi nanga na bino pe ensemble comme na check yango na mai na bino et loko liboso na kosala loko abomoni ke lavabo nanga eza na basani na kosokola d'abord basani nanga na longola basani na sink nanga pour que sink nanga est comme propre avant que na sala mbisi nanga. Donc voilà, wana zo nettoyer d'abord basani na biso ya tongo kaka ndenge ezalaka quoi. Voilà ma belle, mbisi na biso et comme biso comme ça comme bomoni ke mai na biso ezati kezana ba savon non, donc savon nyo se longwe avant que pe na
pona ba misuni nanga na mbisi na longola mikuwa na sokoli encore mbisi nanga. Donc faut vraiment ko sokola mbisi po boyebi kaka mbisi na biso uti Kinshasa. Na Kinshasa bateka ba mbisi na mabele na ba mesa ba pepluité. Donc faut vraiment bien nettoyer pour que mbisi na yo ezala bien. Donc voilà bomoni ki ngolo nanga vraiment elembi mikuwa nyonso zo longola yango moko pe botuna nga nini likolo na nazo tia ngolo nanga na ba poso mabele ngaza ka mingi na longola mikuwa comme ça na longola ka ba poso parce que na banga ka ba salité on na ba poso mais tellement que na nika ki mbisi nanga esali ke na lia na ba poso nanga ya mbisi pe ezaki vraiment kitoko soko zo lamba mbisi na poso kozanga koyeba oyo pardon. Donc voilà wana nazo bungisa mbisi kaka ndenge zalaka tozo longola ba mikuwa et tozo tia oyo ezali mbisi na biso comme boyebi pe to nika ki ba poso na biso tozo tia pe na ba poso na biso vraiment kitoko comme bozo mona yango nde oyo tokosala. Après là na silisi mbisi nange salinga comme ça comme bomoni to na silisi mbisi nange loko na kosala na kotia ngo siko na ba chasser oyo ezake na kotia ngo na congélateur. Donc voilà parce que yango nde ko edenga to nazo lamba ezala facile pona ngai ya kobimisa mbala moko ya kolamba ngana nga kosala comme ça na linga teke na sala mbisi to nazo lamba mbala mona ngo musala mabele tika musala ezala musala mususu foka ko éviter kosala osali sala cheka na congélateur. OK, donc voilà on a dit mbisi nanga comme ça comme bomoni. Après wana na kokinde ko tia ngo na congélateur. Donc mbisi nanga bi makinga 5 chassés comme ça. Donc pona nga vraiment c'est bon pas ngalo na zaki vraiment belete mais et bi misa quand même ba chasser ya minene il y a 5 chassés comme ça na zaki vraiment happy. Après on ko leka na o ezali je pense une jumbo bebe excusez nga ponga ba mbisi na makasi na mbisi okauka te na bakombo na ngo. Mais merci beaucoup na botikelenga ba commentaire ba lakisinga bakombo ba mbisi o ma belle modèle evimbaki na mai ma belle mbisi o za vraiment donc eza misuni na misuni mbisi o za vraiment mbisi akosomba na Kinshasa parce que modèle evi kaso pe 3 si je me trompe pas. Dans ce modèle ombiso et vimbiza pe misuni ma belle mikuwa kuteza na katite dans la salle yango vraiment de kande bozo mona botande bimibele pardon parce que même na fumbwa mabaku kanina mabaku toke boy mabaku ozongi mabaku otomboli libaku. Donc voilà yango pe na tiango pe na ba chasser pour kina kotango na congélateur. Voilà ma belle, voilà na silisi mbisi nange biminga presque 6 chassés comme ça ya kokauka. Donc voilà, après on a encore ko nettoyer lavabo nanga pour que longa sola mbisi, bebi que sola mbisi evanda ka vraiment na ndako so vandi on a mai evanda ka biso vraiment donc na kolongola bloco nanga ona saleli et longola solo et na ko nettoyer pe sink nanga pour que na longola ngo sola mbisi et na ko nettoyer pe maboko nanga kombo moni pour na kolongola sema ba solo ya mbisi. Vidéo na biso comme na suka to continuer vidéo na biso pour que za mulaite ko bosana te ko zala abonné na la rocho tikela commentaire yo mbisa okana yo o bungisa kango ndenge nini osokola kango na savon na linyuka nde la rose asali yaye ou bien osokola ngo ka sans savon linyuka osala ngo comment tikela na commentaire peut-être mbarasima na ko meka pendenge yo o nettoya kambisi na yo menga eza première fois kina sokola mbisi et na ko conseiller pe moto o na sokola mbisi na ete uti Kinshasa na ko baki sokola mbisi zala abonné nzambe azala na biso 11 donc salinga 11 chassé na mbisi na sali et na tikali na mbisi na biso oyo il faut pe na sala donc oyo pe il faut na sala et na pe na oyo